Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Oui, bonjour la famille. Maman Bijou nazo lakisa bino musala oyo eleki misala nyonso tu na pasi. Bino na ba distraction, biso to sala musala. Ta moninga za concentré na musala na ye, arrêtez à faire distraire ye. 1 hectare est égal à 24 parcelles. Si ko beta sko 24 parcelles fois 20, tu en as combien? Donc biso to sala musala, to lingi ba discussion ti. Makambo balobaki bazongisaki basalaki beza mama bana mikeza trop bas, trop primaire. Nous on n'a pas besoin de ça, nous on travaille. Botala musala mama Bijou azo sala yango yo. Biso ba oyo tolobi toko wapo na misala. Omoni. Donc ozo sala ka musala. Kuna bazo sala ba fufu. Mususu eza kuna na motalaka. Lobi photo bimisa ba fufu o nyoso. To bandina nona moni basaki te. Donc après lobi lisusu tozwa fufu o totala soki bimisa combien. Na yebisaki bino bandelike tozwi na biso ka muke parce que na moi ya na ilanga boya balona raté. Donc to bangi ko bimisa ba pondu ko bimisa ba manioc na biso ebele parce que toya ko bebisa ba boutir. Tozwi ka muke parce que dali na biso boutir na biso na komba dali et koma kiko na se koma iko pola. Donc to préférer ko bimisa dali nyos. Sikoyo ba boutir wana tozongisa okana mabele magle bambule ezokata. Biso tozo banda okanga ba fufu. Fufu na biso ezaki kitoko makasi pembe ya kosakana te. Donc lobi to na yebisa bino so tozwa combien de sacs. To bimisa pe na pondu. Pondu na biso na fufu na biso kitoko, pondu na biso kitoko. Toza na pondu a caoutchouc na pondu a Congo. Tokomi lobi. Musala topona. Wali. Ok, on filmé ouais. On filmé. Ok, musala ferme. Au bandiango depuis âge ni. Musala bilanga to le baka bilanga. Musala bilanga na bandiango depuis 1988. 1988. Ozaki na âge ni? Ngaza mwa 90. C'est que ozaki na ba 88 olobi. Wala kukoza na ba âge ni. Papa na ferme abando sasa ba bilanga. To bana peto buta na ferme. 1900 combien 80 combien? 88. Ok, 88. Wana jeune fille nga botami. Nana mwana za 1988 Priscilla. Ok, donc âge à Priscilla, âge au banda qui ferme. Ok. Si le souvenir a bien lié les alara nakati ya musana. Ozala nango déjà. Bon. Neti on azala nango déjà. Souvenir a bien. Souvenir a bien de na chaka maison nga ya nini ya whisky. Osalaka maison whisky? Na chaka maison whisky. Kona ko bunda kaka. Ndio na batana ndenge na bandotanga. Ndina ya kukuta susu na yako kuya. Na kebandela susu na fatundu pona na sala lususu mwa biloko na ngai. Na kata masangu. Na bandela susu na cha mwa maison na ngai ji. Ndeko te kuna ba ya ko beta ngambasu balinga kitena bénéficier. OK. Balinga kitena bénéficier ba baminga babalukeli ngai. Mais na musala na yo moko ali babeti yo mbasu. Batu baminga bakolo chantier. Babalukeli ngai. Ndenge na bunda kaka nzamba asala kaka. Nzamba osala. Bongo siko souvenir na ya mabe ko kiko za mbasu wana. Bon. Pona ngai ko kiko za o wana te. Souvenir ya mabe zali. Souvenir ya mabe lisusu na fase na ndenge na vanda na ba conséquences na kutana nango. En plus na ndenge na zo vanda ba bisika mususu na kana te donc mama epesa nga pasi makasi. Aneti ya siko kana kite. Ozo regretter na nini ko vanda da ferme ya mama Bijou. Pona awa nde yango nde yeko maîtriser ngai.
pona a yango eko maîtriser ngai parce que nete kutana na manadine expliquer ngande na bando sa ile bino musala na ndenge pe na sepela ki sa pa mo c'est na maîtriser na nga a tindi na sepela ko vanda a donc musala na oni ni usala penza ya bien o séparation sali mukolo ferme a sepeli awa izaka nini kolona kolongola matiti kwa to moni usikozo charger sac à fufu na charger sac à fufu ilima na yebi eza msala na biso chantier moi na tikira pe bato mususu ezate c'est menga moko na sala mukolo chantier poto avancer liboso c'est musala na oni ni musala ka bien soko loni ou bien Moïsa va tout le monde longola ne ka matiti malona raté te nga lona ka nyoso tu fera c'est l'ogilité na lona ka nga nyoso to ko ila nga semence to ila nga na yibuko lona donc oza danger na nyoso to yeba kasi to kota loboko na yo parce que bando ye a osolo nini na lona te loko te yango na sepela bosila nga msusu po nga pe na lona o mona loboko na ngai OK mais obandaki déjà na mondambo ba pondu no okoyeba déjà loboko to koyeba déjà loboko no partir wana ça va maman to koyeba parce que so le kotisi ba nzete na mabele en tout cas et pour repesa mukolo ferme conseil nini ko kopesa mukolo ferme bon conseil na kopesa mukolo ferme azala soutien pe pona biso biso pe tozala soutien pona ye po ndenge tosala boye toyaki awa mbati toyaki po tosala pe famille pe bazela nsima mikolo pe bango pe basepela bayebake na te biso pe tosalaka epa moto voilà eza conseil bongo voilà mon frère mama Bijou azaki na besoin de ayoka conseil o nga nazotuna yo wana o eza ozoloba eza conseil te wana okokobomba ngo mpona deuxième question toza na besoin toyeba conseil nini okoki kopesa mama Bijou bon conseil na kopesa mama Bijou eza ke mpona makambo ya terrain ata akuti manifestation bilona adécouragé te eza makambo ya mabele ekendaka kaka bongo bisika mosusu epesi bisika mosusu epesi te okokalcule nombre mosusu nzoka mpe bokutani na mosusu ezalaka nango bongo eza makambo ya terrain ya mabele ndenge ekelela yana bisika mosusu mpe bozwi bosali boye bozwi na nombre oyo bolingaki kozwa mpe bozwi na bisika mosusu mpe bosali effective nde ekendaka donc conseil okopesa aza na patience ndenge motu nyonso azalaka nango asombaki esika mpo abénéficie ekozala te ke oswati soki aye akuti boye adécouragé te ya makambo ya mabele okoyeba asa kozala ok bongo soki olingi ozodéclare nini epai ya mama Bijou asala mpona bino déclaration na yo eza nini bon mpona biso déclaration na biso ya liboso eza mai twana makima ya mai donc bisika tofanda mai eza difficulté makasi à part ça kote toza kotala so mama Bijou akipaka biso makasi 100% mpenza difficulté ezalaka te mais difficulté twana yango ya mai bisika toza mai eza bisika soki mai ekozala mama raisonne biso mpona mai na tv na pano na batterie po toyeba kodistraire po wana badame eza biloko badistraire yango na moi biso na moi tosalaka mosala bon soki tokolanda dame na moi ntango yo oya akuta biso mosala efayami te okosepela te okozala découragé c'est mieux olukela biso tv nango akolala oyo akolala alali oyo aboyi kolala avandi na ye azotala tv wana c'est bon parce que nayebi ke mama Bijou ekokomela ye parce que tozosala video mpona kotindela ye bongo makambo nyonso to wana oloba na mama Nadine te oyo agéraka bino awa bon mpona mama Nadine akoloba na ye ye alemba pe te malgré mikolo ye aza kobela adécouragé te eza mpasi ndenge eyaka mpasi eyaka mbangu kolongo nango malemi adécouragé te ekosila nango okontinue kokuba koya koto na ye ye mpe abosanaka biso te chaque tobanda ozala na ye ayebi ka aza na bapeti na ye assurance mwendrere tokobenga ye tokoyebisa ye ndenge tovandi awa parsa twana biso bien jea na biso mpe akitaka biso bien sine tovandaka na zamba donc bamosusu mpe tokendaka susu ndako te sidi ya tomesana na chantier donc difficulté ezalaka lisusu te nasepeli vraiment lelo mpona nasola na yo parce que tozosalela mama Bijou do ba vidéo donc lobi sikoyo tokotala soki tokobimisa combien de sacs ça va merci to charger nanu toyeba ndeni epidima sala mosala na yo bonne chance merci oui allo papa namoni awa na ferme ya mama Bijou mosala na oni ezali nini awa na kati ya ferme oyo napesa na moto oyaka na oka mpona opesa moto
Musala oyaki na oka awa, oyaki awa kapro pelisa moto. Nayaki mama fufu. Bayi fufu yo za nani awa kasi. Nga. Mpanga na yeka mba mona moni yo boza nani. Na travailler na flat mama. Yaona yaki boto. Ma campagne fufu. Nayaki campagne fufu. Bayi campagne fufu. À part koya campagne fufu et pas mama bijo sala musala nini. Na sa na flat. Osa na flat table za kawapi. Ya na matongi. Na matongi OK, na matongi na oui obosela ngo publicité na matongi na Irebu à 37 ya wana. C'était ya wana mama. OK. Ah siko yaki kapona ko kengela faire. Ba kengela manyoko. Na bilanga. OK. Ya onde na yaki. Ah siko lelo zo pelisa moto pona tolia. Tolia tolia mama. Ya bo ya mbinga na eloko te. Ah bilo ezati ko to bilo pasi mama. OK, c'est bon. Alors na sepeli ko merci ko joyeux. Merci. Ils ont la kitoko. Très bien. Merci manende mulili mais ba fufu lo kweza pembe. Ils ont mon très bien. OK. Vous avez 20h30, OK, ceux qui n'a 21h. Mais nous on travaille. Malgré mulili mais bozo mona quand même. Nous on travaille. Bino bolali biso to sa musala. Bonsoir, bonsoir à la famille. Mama Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo to benga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pesa la manger. Et pas la mission de musala, donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les binope, salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et comme capé 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci. Toza na Irebu bato minene bayaka bato bauta bapoto bilo kitoko ezawa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge hôtel ya mama Bijou tosepelaka mama Bijou aza
baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakulu bazalaka te toza kimia wayaka nde bozomona eza epa mwa ya poto tika dedika mama bijou toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatiseur courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoseretrouve pa mama bijou pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu nde pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya mai te toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na numéro